bozola na ngai partout bonsoir. La kanti lelo nazolo belelo komoko oyo etungisi ngai makasi na kotala makambo ezoleka na kati ya mabota ya biso bafricain na mboka oyo toye kolukela vie na mboka oyo toye ko débrier pona tozwa moi quelque chose tozonga na mboka. Mais eloko toye komona objectif oyo ekumba biso awa na mboka oyo ya mundele neti tokomi kobosana. Yo mutu koya koluka quelques jours après obali mwasi na yo to bengisi mwasi na yo problème ya mukie oyo mwasi na kosala obie eloko mo bozo yokana te tie koma na kobomana. Bandeko nanga vraiment mibali nazo beta sete to tika vraiment comportement wana o biso tozo sala. Comment yo mubali o bali mwasi na yo aboteli yo bana quel que soit bozo yo kanate ou bien problème moko bozo botela bino incompréhension bo vanda bo solola. Bible zolo bana biso soki boza na problème na couple bo kende na église ba résoudre yango soki peut-être na église bazwili yango solution te bo bengisi ba parents soki ba parents bazwili yango solution te yango na tozwaka ba parents po bavandisa biso bapesa biso conseil. Mais soki supposons bato bazalaka no bokutani bovandi bobandi kobota bozana na batute o bakopesa bino conseil soki problème ezali ekosenga na bino bovanda bosolola boyeba eloko nini oyo ezobotela bino ba problème soki bomoni ke problème wana bozozwila ngo solution te ekozala vraiment malamu bokabwana par rapport ya makambo ya buzoba oyo tozomona to bosani objectif ekumba biso na poto ya koluka pona mboka na biso tellement mitema mabe oyo biso tozalaka na africain to lingite to développer na égoïsme oyo tozana ngo tozolinga te soki muninga zwa azwi okopesa muninga te soki muninga zana ngo muninga zwa te to ye nango lisusu kaka mutema mabe wana tina kati ya mandaku na biso epa ya basi na biso neti tala likambo oyo ezosalama na mboka oyo ezopesa nga mutema pasi pe mawa bamibali ndenge bakomo koboma basi na bango. Tala ndenge tozoko miyokisa soni na ba comportement oyo ya mabe eke mundele na motema na biso ya mabe to tiki bamboka na biso to ye awa koluka pona to vivre pona kokozwa privilège to tangisa bana lobi bazala bato peut-être tango bakozonga na mwa mentalité o biso to ye koyekola na mundele ndenge atongili mboka na ye ndenge basunganaka entre bango to zonga po to koka kolakisa bandeko na biso babimite ke no tala biso koto tokei to vivaka bo tozalaka bo peut-être nzamba koko ede biso pona to koka kotonga Afrique kende liboso mais to ye awa kaka biso to memi pe motema mabe wana tina mboko tozoko vanda bandeko na ngai mibali oyo eza lelo oyo soki mwasi na mobali bozana problème ekomi tina niveau ya kotsuba mbeli epa ya mwasi na yo po ya kosilisa ye vie pona nini likambo moko bozoko koyokana te ezala kutu mwasi yango akendeki asalaki kobo na libanda ezala makambo mbongo ezala eloko moko boye awa tomoni tozala mboko eza na loi soki bato bobalani esimbi te boke na justice bokabwani mutu na mutu azwi nzela na ye par rapport oya kolongola molimo ya mutu o azana bandeko na ye pona likambo moko boye bozoko ko résoudre te yangwana il faut kende ti oboma mwasi na yo bandeko na ngai vraiment to luka moye to meka ko soigner image ya biso bato mwendu toza bato pe lokola ba mindele malgré que awa ba crime ezali mais rare onga na moni awa na mboko na vandi ça fait 19 ans pona kende komona alma akata mwasi na ye macheti parce que bazoko yokana te mais na biso ya communauté batamangala c'est trop tina ba dernière mita makambwane komi penda ebele na ba famille yangwana eloko nga nazo senga na bino bandeko soki omoni mwasi bozoko yokana te bo vanda bo solola soki na kosola bozozwa solution te bokende koluka musali ya nzambe ya bien dans le sens ka sunga bino soki bomoni ke mutu asunga bino azate bokabwana na malembe nyonso ezate moko na muninga aboma muninga entre temps bozoko bosana yo papa obomi mwasi na yo bongo bana wana obatikali bofele nani akobokola bango
to changer mentalité vraiment tozala bato hein? Ata kutu mwasi yango obalaki ye osengi ye nzoto na ye aboyi kopesa yango wana te yo okende mpo boma mwasi wana hein? Soki boza na problème mbongo boluka kobongisa yango soki problème afami boluka kobongisa yango me kolongola vie ya mutu molimo ya mutu mpona bozwi ya mokili bandeko na ngai biloko wana totika mentalité wana tozoyokisa communauté na biso baafricain soni na misu ya bamindele mpo bazomona biso vraiment bassassin mpo na dernière minute crime na niveau ya peuple congolais eza vraiment ya komata makasi mpo ekolo ezoboma basi awa na mboka poto koleka bakongolais eza te vraiment bakongolais bo changer mentalité mpo biloko bino bozosala eza vraiment malamu te ezalaka te mpona bakongolais ezala bangolais ezala baganaye ezala banigérien me nazoloba mingi na biso bato tolobaka mangala na communauté na biso kobomana ekomi mpena na ndenge moko ya mabe tina quel niveau oyo tozokokoma mpona kolongola vie ya mwasi abotoli ye bana na mokili obosani te ke mwasi wana atiki famille na ye mwasi wana aza na bandeko na ye mwasi wana aza na vie na ye mwasi wana aza na makambo mpona mbongo bovanda bosolola sikoyo awa tozoboma na boye eloko nini oyo peut-être tokoki kolakisa na bato baza na niveau ya Afrique place démocratie eza te place l'état oyo azwaka na ye kutu baproblème ya bato en charge te eke biso tozovivre na mboka oyo loi ezali droit de l'homme ezali mpe ezosala nakanisi bino moko boyebi na mboka oyo l'état ya awa atikaka ne kutu mutu te mpo akufa nzala mais tozokoma tina tel niveau ya tobomanaka bandeko na ngai na ndeko mosusu auta kotumba mwasi ne na essence vraiment tina quel niveau tozo raisonner ata kutu mwasi yango alingi yo lisusu te yo ozwa pena moto otumbe pa ya mwasi na yo totika babizaleli wana eza vraiment malamu te po na niveau ya degré kindoki oto komi nango eza vraiment mabe makasi eza vraiment mabe makasi to luka to changer mentalité po balobi lilala moko polisa malala nyonso totika babiloko wana po kala mingi te soki babiloko wana continue ti bakokangela biso ba porte to vana susu na bamboko oyo te alors eza bien te bo soigner comportement na bino soko moni ke mwasi na mobali bozo yokana te elingi koloba te ke po futila ye tike yango wana fa koma esclave na yo po obala ye na mbongo fa koma esclave non eza symbole topesaka soki bolingo esili bible elobi chaque likambo eza na ntango nango esimbi pete esimbi pete tika mutaluka vi na ye mekoma te ke non il faut boma mwasi parce que obalaki na mbongo parce que obengisaki ye na poto non totika babizaleli wana bino pe basi naloba na baluka bokomi pe kozwa mentalité ezalaki ya biso babantu te bozo aplika ngo na kati ya ndako ya mabala yango wana pe zo causer ba problème ti na tel niveau mutabule abula ti mabe kaka fwe kota po asilisa kaka po histoire ngo esila mais tozalaka vraiment na possibilité ou bien toza na tango likambo kwei tozwa moyen tosolola tozwilango solution balobi eloko nyonso tu eza na solution problème nyonso eyaka eza na solution totika babiloko ya kobomana koyotsa moninga mbeli kobimisa makila eza pena biloko moko démoniaque eza biloko moko ya bandoki donc tina niveau moko donc nayebi te ndeni na ko expliquer tozoyokisa peuple congolais soni na mboka oyo biso tozovanda vraiment bo changer mentalité ba acte continuer lisusu te soki muninga sali yo mabe kende pa muninga senga e pardon soki bozo yokana te bovandi soko omoni ke problème bango bozo négocier zo simba te bokabwana basi baza ebele mibali pe baza ebele donc bazo bota ma chaque jour donc soko omoni mutu wana esimbi te luka mutu mususu eza lokola ndenge to lataka basapato lata 43 soki okosomba 42 sali opasi olongoli okosomba 43 peut-être mwasi wana zo compliqué na vie aza mwasi pona yote mobali wana zo compliqué na vie aza mobali pona yote luka bosolola soki simbi te bokoki na bino kokabwana divorce
ezali Bible elobi tango ya kosangana ezali tango pe ya kokabwana pe ezali. Donc elingi kutu te koloba keno po abale yo na mbongo yango wana il faut bo supporter ba mabe nyonso te. Soki esimbi te bo kabwana. Yango na pesi bato nyonso tu mbote o bazolanda to bosani te. Ndenge na uta koloba ba image eza ya propre boye, Miguel Bianda muta osala ngo elongo na Ismaël o tu bozomona donc soko oza na posa ya mariage, anniversaire, baptême, oza na posa po bakango ba photo ya propre ba numéro eza wana okomona Miguel Bianda na image des fois te na camarade na Ismaël bango nde bato basimbi Allemagne na minute sodo mutako sabino te image propre ezande bakoto na pesi bino mbote bino no subolandaka moto merci.